Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi. Mbote balandia 3W Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka ezoko ba kolukela bino ba bato bino bozoluka pona ba santé na bino, pona ba couple na bino, pona ba foyer na bino. Ba o basa d'accord na ba biloko ya bokoko neto benga pa na biso na RDC na kin. Biloko ya ba mama na biso ba tradi praticienne o e darabango basa ila ba o basa ila raté nde Bomoko ya mboka sepela ki kolukela bino ba mama wana oyo bayaka na ba foyer na biso na mabota na biso na ba couple na biso pona ko teka ba produit na bango sans plus tarder tozokota toza awa na kanseta et pa mama moko atekaka pe bakisi wana nde tozokota epa ya mama wana pona ko za mama sans plus tarder tozokota po mama moko a se présenter. Bonjour maman. Ah maman to kutu vanda ozela biso vraiment hein. Maman ko se présenter. Kombo nanga Pemba Tsanga. Pemba Tsanga uvanda wapi? Navanda kana kanseta. Kanseta za munene, monika za munene. Précisément wapi? Kanseta OK na Mbila, okiti na quartier Lumière. Ah donc tout ça na commune Sele, pas maman na kanseta na quartier Lumière. Quartier Lumière. Donc ceux qui oyé na kanseta ozwa bisa nini, bato baza na centre ville pour comme na kanseta bazo bisa transport en nini. Na zwaka okiti nazwi kingasani ya suka nazwi bibu ya kinkole nazwi moto ti na quartier Lumière. Donc bandeko baza na centre ville parti bisika bozali ko zwa kingasani ya suka à partir ya kingasani ya suka ozwi bibwa kinkole okiti na kanseta so bisi ba chauffeur ba kiti na kanseta ba mema oti na kanseta pa wapi mama na biso avandaka mama pembelo lobi mama pembelo musala na ezani musala nini musala na ngai na sala ka bakisi ya bakoko mama sala bakisi ya bokoko donc okoki lakisa biso bakisi osalaka nazana ngo lakisa biso nasala kazakala bando botama nano zwa zemite faiblesse sexuelle hernie likasa nini likasa oyo ekondisaka bana ebetaka na se ya libele nasalaka kibekele maladi ya pese nasalaka ngo mbasu nasalaka. Merci beaucoup maman. Est-ce que ko la biso bakisi na yo to monango nazana ngo oui la kisa biso oya mai ya faiblesse sexuelle yango ya hémorroïde bakisi yango ndisa no so la kisa balandi na biso bamona nazana bakisi yango langi ya bakisi sachet ya ndenge ezali eza problème te maman olakisa biso moko o bimisi wa tomoni eza na milangi wana eza bakisi oyebisa biso kombo nango bakisi kenga kiasa wapi yango kosimba ngo kenga kiasa yango kenga kiasa ubie mukulu esalaka nini etretaka maladi ya pese hernie musomba faiblesse sexuelle etretaka kombo yango lobi kenga kiasa na mususu nini mupesipesi etretaka hémorroïde nini bandako ankoba etretaka rhumatisme etretaka rhumatisme mwana atambulaka te sanga nasalaka nini susu oyo tomona mulangi oyo eza kisi nini na bidon
oyo nde yango ya mai ya faiblesse sexuelle ya hémorroïde. Hémorroïde ya basi na mibali. Ya mibali. Faiblesse sexuelle yango nde nini? Faiblesse sexuelle nde mobali akokaka te. Soki amate pa mwasi akokaka te alemba. Donc mobali akokaka te pa mwa libosa mwasi. Ebongo basi oyo ezaka mibali ya basi eza te. Te basi pe ezali. Ya basi wapi yango? Ya basi yango. Hémorroïde soki eli ebuki mikongo. Mwasi ifale azala na posa ya mobali eza te. Bango nyonso tozobenga bango impuissant na impuissante. Mwasi na mobali. Yango etota basi oyo ba perda sensibilité na bango bo mwasi na bango. Kisi ni so za nango to moina ba station wana. Oyo nde bakisi ya sanga ya bana. Mwana tambulaka te papa na ye aza mobulu soki aye mwana kokonda mwana liaka te mwana koma sikeleti. Mama source bakisi oyo eza nini? Bakisi oyo osala yango na base ya nini? Bakisi oyo tosalaka yango na base ya moto abika moto azwa lobiko. Moto azwa lobiko eutaka na banzete to? Eutaka na banzete. Banzete na biso ya mboka? Banzete ya mboka. Siko mama eza na kisi oyo bato bazotuna mingi kisi wana epandi mabala bato donc soki mobali na yo bapesi ye kisi wana alia yango esili libala ekufi donc mobali ake na ye zakala tieyizika alakisa biso tokomona yango. Donc eza poussière to eza mai? Eza poussière. Basala ba utiliser yango ndeni? Kotia na biloko obi opakoli na nzoto. Na nzoto na biso ki bomwasi na parti nini ya nzoto? Na nzoto yanga mwasi ubie na mwana soki papa na ye ale ayambi ye ubie atie na kiti soki alo azoyi ale kiti wana soki ye présenter kiti wana le afandele mbala moko afandele. Donc yango eza kana olia to kotia pe na kiti esika moto ovanda ata na kiti ata na biloko ya kolia. Makasi na ye nde liloba yo kobimisa na se ya motema na yo. Liloba na yo moko loba liloba mpo na nga. Mama zakala oyo eza bondoki te? Eza bondoki te, eza kaka banzete na biso matiti na biso oyo nazwa kindoki namoni makila te nazwi kitendi te nazwi suki te nazwi manzaka te eboma mutu. Donc ça on a base ka ya banzete. Ya banzete mais comment que mutu bato bazo utiliser on bizaka basi ya libanda bazo utiliser ngo pona bato ba panzaka mabala bato. Amona wana yozolo bani. Wana nde eza zakala ha. Donc zakala nde sala musala wana. Sala kama. Sasa mama pe ndaka kokosela zakala. Ya solo basala kango. Merci maman par zakala kisi ni sezali. Pona bandeko o balobi bango bazwa zemi te to bazozwa bazemi ezobima bakisi nango pe ezali. Ezali. Ukolakisa biso. Proposta ya banzete yango. Misusu pe yango. Oyo kombo lango nini banzete oyo? Oyo mulongo. Oyo loba. Lakisa papa, lakisa kamera imona etala. Azomona. Kombo lango nini lobi? Oyo mulongo, oyo loba. Esala nini? Esala kanini? Totiaka na nzungu. Totokisi mutu azotongola. Mususu yakobaka azotongola wana nde akokanga zemi. Mama na bosa nzakala wana izaka na dozi te. Donc bataka ngondeni dozi nango izaka te ka bopesa rabo. Totiaka pendant 4 jours. Donc so ti 4 jours pe papa kangami. Kangami.
oyo eza bondoki obongisanga eza bondoki te eza matiti na biso nzambe asala. Merci beaucoup bandi ya bomoko ya mboka tozokoba na mama Pemba azotalisa biso utilité ya bakisi na bakisi na ye ya bokoko ba produit na bango basalelaka mpona kosunga ba foyer kosunga mabota kosunga biso ba oyo bandeko bino ba oyo bolinga ko utiliser médecine traditionnelle nde toyaki pa ya mama Pembele awa na cancer te pa iwapi mama avandaka caméra bomoko ya mboka na toute l'équipe ya bomoko ya mboka nde toyaki koluka mama parce que bino balandi na biso ya bomoko ya mboka nde bosengaki biso bolingaki boyeba source ya zakala esalaka basalaka ngo na nini basalaka ngo pe wapi nde yango toyaki kolukela bino bato bomoko ya mboka esangiseli bino mpona kolakisa bino utilité ya bokoko na biso nde awa tozana mama Pembele tozokoba na mama Pembele madame Ides Bongo ma copine privée autrement appelée madame Gombele mama Pembele azolakisa bino basi ya mabala po mibali na bino bakima bino te il faut bosalela bakisi ya mama Pembele ndenge ya mama Pemba ndenge ya lobi mama à part bakisi olakisi biso nini susu oza nango kisi nini so etikali olakisi biso te ya ba infection ezali po lakisa biso oya bololo oya bololo wapi yango oyo kasi yango ndo bakiza hémorroïde eza suya ebomaka d'infection ebomaka sucre na nzoto traitaka hémorroïde traitaka typhoïde na prostate. Maman oza numéro ya téléphone naza na numéro ya opesa biso 082 donc plus 243 banda loba 082 74 88 643. Oko bandela 082 88 643. Numéro ekoki mabadela na ndie ekoki te bandela loba bien so o meteza ngo tata na téléphone bandeko balandi toza pa ya mama Pemba nde alakisi biso ba produit na ye bakisi na ye oyo ye asalelaka bino balandi na biso oyo bolingaka médecine traditionnelle oyo bolingaka bokoko nde toyaki kolukela bino mama Pemba nde apesi biso importance ya bakisi na ye mama bakisi oyo eza na badesavantage te bainconvénient te na bavie ya bato te nga moko nayebi soki na traite mutu nakolakisa ye ndenge akomela ngo. Oui, Bambote na toute la famille Momo, à toi, la cadette, la famille Momo, non, so Balbine Momo, na pesi ba gros bisous bisiko Zali, na pesi bisous pas à maman Pauline Momo, na pesi bisous pas à papa Patrick Momo, na pesi bisous pas à maman Kijalix, na pesi bisous pas à mon mari, papa Pati Momo, et pas à madame Ides Bongo, na pesi bino, ba gros bisous, bande kono so bandara bomoko ya mboka, to pesi bino ba gros bisous, bomoko ya mboka, eza de cœur avec vous, nde yango to Zali awako ko bana bandeko na biso elongo na mama na biso elongo tozozwa mama na biso mama lobeko kozala po bandeko o balanda biso to bandeko o bazala posa ya kosoma bakiso pona kosala iloba nini okoyebisa bango iloba nini oyo yoko koyebisa balandi na biso iloba nini okoyebisa bato bakoko somba bakisi na yo ba utiliser yango eza malamu to ndenge ndo maloba nini ozoyebisa bato bazolanda biso pona ba produit na yo baya balanda biso bakisi eza bulamu donc bokoko eza mabete eza mabete eza bulamu bakisi oyo bazosala ya baminganga eza banzete na biso ya bakoko mama okokola bango na monoko na mboka kisiri ari batasala baminganga kisiri betu lyoti mitimi yetu myeti ifale tolandela myetu myeti tukala bien merci beaucoup. Oui, numéro à Mama Pemba, ils a plus 243 82 74 88 643. Je répète, plus 243 82 74 88 643. Bande kono so besoin a besoin ya ko joindre Mama Pemba na téléphone, ils a numéro à téléphone na ye. Mama Pemba la sibino ba kisne so zakala ya la sibino abike zakala eza kisi ya mabete. Par rapport na mama, c'est mama lobiki eza kisi ya mabete eza bokoko na biso et bomarate eza bondo kité. Ya lobiki eza plus zakala eza plus pour ça nini? Pona ko bongisa mabala. Alors bizakala eza pona kobongisa mabala. Donc on était là avec Mama Pemba, bino ne so bolandi biso mbote na bino. Toko bakolanda bomoko ya mboka, tolingi bino mingi. Bye bye.
Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalwe monga ba informação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. informação Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. para que possam acompanhar esta informação de Bumoko Yambo. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo.